Pour l'indépendance au Congo, nous avons appelé Marie-Paul Mota Yamvu, toujours Kimbombi, dans le studio. En tout cas, tout hésité. Après ce programme, ils ont dit pour Kimbombi Karaté et vous allez déjà na mukili pour vivre yango. Alors roi l'indépendance au Congo balando na minute yo balingi oyembela biso oyembela bango mwanzembo moko boye pour na kokanisa wenge musique El Paris encore parce que ça fait longtemps bazo manqué yo balingi ba yo kasiko ke ye moko mota ya mvunde mutazo yemba pesa ngata atanga nzambe ata Frida et ça la moi bien nake pa ya gode malu na ekopesa nsango yokoki kobondela zulu nanga 21 mutu mobimba o ndoto mpongi mpe makanisi na tingami na oyo motema elingaka azalaki na ye nano na 22 ans pour la première fois ya bokutani abombelaki ngai pete bolingo na nga na motema na ye yaka ya solo Frida zonga poto vivre yaka ya solo elenge congolaise kanisa pe alliance nalulaki yo ona vantikte kasi yo tala miso epananga zulu ekokendeke yo ndabandamba celui que pete na mosapi na confirmation ote bato bayeba ya solo ke uzawanga ote bato bayeba ya solo. Merci roi. En tout cas, la sepeli. Obi roi, ce qui nzemboyo et markanga na yeba kuta na yeba ta koyemba ngote mais omoni roi oza la ba mai moko boye na yeba soki ba si ba yebisa yo oza na douceur moko boye na voix na yo o epesa rabatu mawa oye bango sikoyo sikoyo pesa biso na programme ya Kimbombi to zelango campo to komi kolemba na kopesa mote kolemba te fanatique ya imana to dragon coupe me fanatique basala kaka comprendre ba pile Marseille 10-0 Marseille ezaka toujours si ata zidane na longwe na Madrid roi osa informé que zidane na longwe na Madrid en tout cas roi na moni pendant l'actualité hein Wenger Paris ekufate eza makama politique kota na kati ndenge mfumu biblos le fuku ndenga lobina yo eza tribalisme mo ekota na ba jemo boye malamu batalako ba renye ba chanteur ba renye te ba mo renye batalako na ba danser le batalako na ba danser bakata kamo ya danse nous sommes des Jackson la danse le chant d'abord après la danse. Vous comprenez? Si. Nous avons Johnny Hallyday, nous avons Mike Winger, nous avons Claude François, nous avons Yemba Gana Kobina. Mais bango pe babota bango pona ba danse ba intro des jours laisser bango. Balingo ko musique ya Taboulé Rochero na Grand Calais, na Papa Wemba, na bavena ngene ba moni fena Gina wajina. Oh, na tozonga mo mukesi marwa na matanga ya grand frère propre Nodi Mataba na monaki boyembaki na ye podium moko plaisir osalaki bandimi ya nini ya wenge musique El Paris na sinepe soso o santa kiango ngala ko sentir te bibo sentir ngala pangala landaka moni vie wana école de Gina wajina oui vous comprenez oui donc école na ye mo professeur apesi Kester abogelinga fin donc bazela nano osalaka te soki problème te so batie chant après Gina wajina Kester après Kester c'est Marie-Paul est-ce que bandekolo mosusu bayebaka eza bongo bayebi me bakoloba te babangaka koloba bayebi
banzakanga yo banzakanga bebe yoka yanga njimbola. C'est bon, on va voir maintenant. En tout cas, merci. Namoni pena bampe ma foyemba boye foza kala ngubu na Saki mbombe bima. Na tongo yaka na ndako ya roi. Olelela Marie Paul frère Sunganga. Emame kwisa kutale. Ebwala ntama makulu mpazie. Mubanda kampangi na mundwe. Zoka ve yuda ya ndombe. En tout cas. Merci Roi Pelé, merci penza batu ba seperande bazo kayo boye. Bakomi bazo ko kala bazo ko yemba te, bazo ko sala ko tokena portina comme député. Yo so mona maike Jason comme député. Oh. Je n'ai pas comme député. Ba musicien mama comme député. Kasko kimate album asuka ya mawana. Hein? Sema bataki mbembe batabazahir. Oh mer oh musique a wall. Mais musique ya wall banda kala. Roi na kota moi songi na monaki album moko zo bima aussi na marché et ça na titre moko ya Kimbombi. Est-ce que ça au courant nango? Album ni Suzuki Luzu bazo bimisa album moko boye azo bimisa album na ye mais ça na titre moko na kombo ya Kimbombi. Est-ce que vous êtes d'accord nango oyokaki yango? Mais pas de news ba yebi ke en tout cas aza petit nanga. Obena so alingo tricher na ye. Mais ayeba ke azana na affaire nanani affaire nana ezi ya yebi Kimbombi odo yoka kombo aye nana yebi teke na Kongo na Kisasa nana yebi teke album ya Marie Paul titre na Kimbombi yango nga nazo kamwa sikoyo pourquoi yeke ozo tricher obi osengi permission ou bien faire oro apela zo fula yo okomino Kimbombi ya mukie obende ya yebi Kimbombi ngolo bani na famille ne basila Kimbombi ngolo bani ni roi toyo bango s'il te plaît Kimbombi wana foto kuja na 3 du matin bona yo batile na ye. Oh, siko boko siko lokola ye atepe titre Kimbombi wana seka ye biango. Ndeko tuna anu bakizenga, mbuta kizenga. Akele ba kizenga tuna kizenga ke. Ndenge nini Kimbombi? Kizenga ke ye bikindoki wana ye bisabilo. Oh. Etina ngalo zubu. Oba na sentiment bika no lokola omoni monde entier. Monde entier. Oui. Là batu bakenda. Batu musuba kufa. Batu basala bakta Kimbombi. Basi bakenda. De ba yebike monde entier so zela album ya Marie Paul Kimbombi. Mais de l'autre solo là, là il y a display au moins pour Mongonge. Mongonge azali neveu ya Kimbombi. Oh. Mais de l'autre solo là, est-ce que ça vient? Deux ans bien. Mais c'est quoi ça? Oh. Donc il y a ce que il y a bien, c'est que à petit là ça tchabola. Comme ça il faut tricher là, bon on a mis là. C'est la sorcellerie haute sorcellerie. Oh. Donc yé lokola titre wana seka yebi yango. Ayebi yango tazo sala na loyenge. Ye akosala ka album. Aoyemba na ye, mais otika na ngo osala na mote succès. Oh. Tawa pepsa komba Kimbombi ka pamba, ale Kimbombi ya ofia ula ye, azana ba nyonga opesa Kimbombi. Bakambo yo lobole ya mabutu roi. Oya olie bana na ye pamba, na famille na ye. Après okomona boge otisa, otomoni mutu mo ya suki elala, mutu mo ya mukie, azo réclamer ba droit ya Congo. Oh. Merci, Roi Pelé, Marie-Paul. Merci, Roi Pelé, Marie-Paul. Vraiment, na sepeli ko yambayo, na miko ya panza sango ya Congo. Et sali penza bien ngai Biblos Lufulu, Tokos. Et sali aussi, Balion de la presse aussi. Et puis sali bango plaisir. Ne ba olanda yo. Mais, pesa biso invitation, toi na studio, pour toi ko la promo ya Kimbombi. Aza pembe na zoyo kayo ha. Basali bandal na miso na ye. Monde azo tongana ba break bibes azo mona. Donc business to ye après. Donc monde ko comme ça pour na zate makamba wenge fo tuna ga ye. C'est un grand
Oh. Nde omona we wana ga muta kosangana te. Donc makam So moni ke papa. Ba setre ba keso ba ba otika bandal na nani. Po ba pesa mboka lo pamwa bandal. O pesa pa Bible sur le fou. Oh. Ah ba to ba yebia. So ignorer le ba ko utaki quelque part, c'est lui. Mfumu. Donc biso pe awa to benga ke mfumu donc cela veut dire aza penda na nguya. Na lobi na yo kadena ya bandal ba opesa pa Bible sur le fou. Yebisa bango. Et puis même la fongola kadena. La fongola les premiers fils nés. Les premiers fils nés du clan Wenge c'est Marie-Paul. Ngam na sala ke ba Wenge zala. Ngam na sala maison mère. Comment ngam na pesa tuna biblos. O ezali maison mère. Ba bomo baba. Ah oui, ah oui. O eza ba ve. Na uti ko beta na stade. Na meme ba nyonso tina vis-à-vis. Na ele frère nanga. Me baba lukelanga. Faut na yemo biblos. Ya solo wana. Asali suni. Merci. Balada pada sangwa Congo na sepeli mingi ko yamba Rwanda na minute oyo en tout cas. Na biso net eza ya koningana na minute oyo. Vraiment poto kabona yo roi moi liloba suka na ba nyonso ba Holanda biso et puis opesa biso ba programme ya studio comme ça toi na studio. Loba na ba tout bazala calme, toza na matanga mboka eboka. Oui. Tokozong sa musique ya Kaleje na Wendo Coloson na Tabulero Shiro na ba papa Wemba. Parce que les gens zali ba fantrier na ba talabu na ba danser ba mayore. Oh. Donc les musiciens on ba pona na Congo. Ba mo ba chanteur, ba talabu na ba danser. Ba on ba re. Ya solo wana. Tuzana grand manager wa akochaka manyanga TikTok. Oya yebi Apollinaire Mapota. Yana manyanga TikTok. Yana na Apollinaire Mapota. Donc nous ba na pesi bandal tout. Oui. Mbota trop. Ba cameraman ba journaliste mbota trop. Musique congolaise aka likolo. Mudawo ba te musique coupe te mbongo ndezati. Mbongo ndezati. Obe mbongo ezate. Soki mbongo ezate donc ozana ba tempo te. Biso zali na minute na buku na ngana zana 150 chansons na ne bimete. Eko balobi maka malembe. Eko bima ngana ko zalaka ngana koma tina ba 99 ans d'âge. Apo tikino mokili yango. Aja Kimbombi. Alors Kimbombi akokisaki 89 ans. Te akokisaki 89 ans. 99 ans. Ah oui. Sikoyo, mais ngana mona bana kolega ngo, na ko mona ba 120 115. Et vous allez sengo mingi na peuple congolais, soki lelo osali okomi na 115 ans et osala penda peuple kitoko mingi. Yebisa bango, Kimbombi akwata, tata mama wa lendele, e Kimbombi musundu e kineige. Voilà monoko nini wana roi. Ah, merci roi. Bon, ngala moni na silisi na yo na parce le gouverneur Bidos Lufulu comme ça gouverneur Abandal comme ça bo continuer ma solo na ye comme ça ngai na sala déjà musala on a besoin ngana sala. Merci. C'est ça. Allô?